Langlelo akenda poto na boule qui a contré Karine a kota poto nde Karine bando Karine agenda po premier batinga Karine agenda poto ndenga makolo o comprendre bango wana mais Karine akenda poto makolo sauter la kota combien de fois kota ta o comprendre étoile mais yosko yango na boule qui o lelo na kota concert afali betami yokoti te o na ko finga Frank Stemai na poto Frank akoma avant yo azongi pe avant yo au trelo film mais finga na Grèce. Na Grèce kuna be. Eza na impact pour li papa. Ukanga photo kanga kena li papa. Yaza mutu mo fa senga nde ba pardon. Tambola. Poussière makolo poussière. Ah, c'est kuna tolo bana mboka place ngaza do kemba lo do souffrir. Mutu kezelo mo bien. C'est ta kapacha serre na biso na finga te lo resala nga bien ngwana. To aza mutu ke asala rapé musala na bango pe baza bato ba finga bana bato ani bango ndefo bando senga ba pardon. Tona mona ki de jeux bimi na bi na sepelaki déjà pour mon a déjà yo moi soza bola na cacho pour mon a bas balala na cacho ya so moni biloko ne senga feza ba feza en relation mon glo ya tsala la rebelle bongo pour na relation te senga pe basa yo mo balala ba 5 jours 4 jours lelo to boya ka ndena musique to beta musique to boy makambo na sala ka million de vies pour si lelo mtasa ba million de vies aleki bato za nani innocent te lelo musique bato mo tanga ma vie mon pao. Oh bon, j'ai musique tout temps sur ma vie musique ezama kamuke. Au côté va contrat combien au beta boy combo mais maman na poto au beta boy combo sala boy combien musique ezaya ngwana. Ba bon wala c'est que qui zema moko jeune fille na biso obe la ngubu grâce la ngubu ninga lela ya liwa ya nati. Peut-être bo alela pe avant liwa ma lolo après le. Moi be faire l'opération ma belle na yeba tala na no biloni ezama kati pola. Nati lokola za très kitoko. Bato atika mamboana. On comprend. A père de famille ba ndekone baza dans la moisi na ba nem so mta kipara makamusu pe musu ya famille na ebi oyebate elo so na bisi batuke emsu glory ya papa lo rekanga na nini kuna so azaki mutema peto emsu ngale kani wawa mais tellement ya basi tele longi na yo tena kati na ebo so po kotsu kati na ebo virus sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à luta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble Amen. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron. Balobi motakufa qui m'a sekui na mikolomi satonga yo Jemima, la fille du Braton Piana, Balobi gros bébé de la presse congolaise, la giga. Toza sur ce plateau, je m'entretenir avec Mona l'artiste. C'est vrai, bah te belé. Vous avez moi temps mon lenga te me bobi me comme lenga mais Dieu fait grâce. Le lot okuta ni susu na continuer musala nga normalement posa musala oyo nza même taper ça nga. Merci na laisse ma caméra. Merci na Darcel Easy na montage et puis Kendo Touré. Donc merci pour na soutien ça là nga vraiment plaisir mon boss de JB Kumaluta le vrai. Pétrolier de Dallas, FM depuis Paris, il y a Paul Venture et Mafula, donc depuis Allemagne. Vous avez belé pour soutenir Mamie Daï, merci. Bana membre, bana membre, maman autorité, maman Béatrice, merci beaucoup pour notre soutien. Maman Angèle Mwanza en Allemagne, et vous avez belé. Non, la linga bino, ba confrère, ba consort, tout va soutenir. Tout ça na mouna to sola. Na pesi nous merci. Mouna boni. Pepe la très kitoko Jemima Ibele ton amona ki o déjà bimi na bi
na sepelaki déjà komona déjà yo mwasi oza bolala na kasho po mona basi balala na kasho ya so moni biloko ne senga feza na relation moni glo ya tsala la rebele bongo pour na relation te esenga pe basa yo mombalala ba 5 jours 4 jours tellement oza une étoile tellement yo ndoza boza mauza na mpifo za na makambo oya sino bata word bave di omona yo betaka dane dingwe kati obetaka ne nzoto omona dingwe kati nzoto ndele te yo zola ka dane ka kati nzoto siko yo ngesenga revision za na batu edingwe batando bani edingwa za na Karine edingwa na Karine siko biso pe bana to sento moza na yedi omona ya biso ba sha to Karine akati ke biso abike akabolo pe kota jemima yango omona ke biso nde to aboy to batu mo boy to atokangi biso to finga apete o comprendre yo bakanga ki bango bakaza so bakangi yo fo beta oh une semaine so 5 jours tonine mais tellement talisco te ozane étoile moko boye te batesco après so kanga ba su mikolo na gombe batie soki nini soki mamba bude ana soki confidence so confinement so confinement te confidence bude bakangi lisusu ba confidence bakangi confinement basangisi yango nyonso donc bakango siko moi so tukali kuna ngolo robima non c'est ça c'est que bate belé ba ozoba nini ben version ni donc kuna ndo sukola te ba douche za mamte ba douche kuna peza la o mona siko nga banga kina bite fo nzamba sala grâce au bima yo moni ba mama ka bibi ba bengi bana membre belé ba bengi donc il axi que fort ba musu ba déranger nga téléphone pesa nga numéro jemima jemima ba kangi asa ni dans la lala kite ba bazo benga na bia il axi que muto na gaz maye wana o comprendre yo ba musu bazonga ta ba kanga jemima salongola di net na prison na bite asa na ngokaka na longoli on peut te tu peux venir na kiti bon na lala bon kana linette na mon on peut sérieux pour le bilo moza très comme ça vous voyez ngana tala makamu na 12 tande na contrôler omoni ko mikolo na contrôler ti koto petit na biso glo ya vanda mais zela non muna ebi ke ba lobby coronavirus était biso monde mobimba na biso ba charge lelo bo ici faut ko luka ko bongisa net na mutoka sinta capage mame mini gloria ko senga pardon mutekeze lo mwa bien sinta capage a ser na biso na finga ete lo resala nga bien ngwana to aza muto ke asala rapé musala na bango pe baza bato ba finga bana bato ani bango ndefo ba ndo senga ba pardon lelo glo lang lelo akenda poto na boule qui a contre Karine a kota poto nde Karine bando Karine agenda po premier ba finga Karine agenda poto ndenga makolo o comprendre bango wana mais Karine na agenda poto makolo so tela kota ngo combien de fois akota ta o comprendre étoile mais yosko yango na boule ke oh lelo na kota concert afali betami okoti te o raté la première elo o na ko finga Frank Stemai na poto Frank akoma avant yo azongi pe avant yo o tikelo film mais finga na Grèce na Grèce kuna be et dans impact pour li papa o kanga photo kanga kena li papa yaza mutu mo fa senga nde ba pardon tambola poussière makolo poussière c'est kuna tolo bana mboka place ngaza do kemba lo do souffrir ba Turquie na Grèce et le Canada Turquie nena yokaki pour kina na Turquie dans la ninte na Schengen te mais Grèce dans Schengen téléphone nga yango ngola sangani voilà tout c'est la muna rêve à la pluie la linga ki na beta tour so mambo hotel nga la soka passeport na nizeli na bula 12 tonga to la so mona ga bu na sutrimba mona na Turquie ngata na ke Grèce non le ka papa nga exactement mambo biso bata ngolu yo bakangi yote ye dingwe lo ka betaka ataliga te fo bima obimi mbamo abetaka nini ha o mona ko biso batu moko boye to abato makambo bozo loba batu na bandako ba comprendre bien te o loba non que non yo betala ka nzoto na dingwe et puis ya edile ko abetaka nini ko bete dingo yo ta monte dingo sala na émission trop a muto bozala na trop o comprendre tambo o sangisa da lo moko bo batu moko te to sala na émission de na telo mission bo na telo micro to sangisa biso ya famille demande mo de ba to vendre micro sangisa to la famille donc c'est ngapela munana to ka boto betaka c'est ça toi famille comme ça on va péter munana tikelio nini na tikel mona ngape mso meli secret bobi muna ngape na taka to famille ole ki c'est ngape secret to ndo obongisa ka bo mais gloire to tikelete on comprend ya bat musu yombo tikele secret boy donc o meli secret na libu mwesu yo meli secret na mbaso ebimyo na munoko ba kashi ndemo ba sele mabe ozo vimisa watu munoko basa ngona nini na bunya o mona donc biso bunya biso mboka biso bunya ya bunya basa ngona bunya kuna biso to abatu moko boy lelo
faut to dikende mas to battement to ça batba singa ba pardon yube banda osenga pardon ngana finga ndeti nani nga solo la monsieur nyonso amboka bien ba monsieur tout nga apesa ba monsieur nyonso respect ko banda na bébé chanda tina se. Merci beaucoup na déplique Pomba, merci beaucoup na Ferregola. Monsieur déplique, monsieur mo kitoko. Boga, monsieur mo au senti mignon. Oh mona. Au senti nani, ba monsieur nyonso baza bien. Mais lelo lo to boya ka ndena musique, to beta musique, to boy makambo ngana sala ka million de vies. Po ti lelo mta sa ba million de vies à l'équipe bateza nani innocent. O Diamond na ko kota ba chana. Mais innocent nenga l'équipe batu ba vie wana et lobita l'équipe papa chéri, lobita l'équipe Weranson. Pour ce domo ta mamba ba vie, on va pour l'équipe Weranson. Mamba ba vie robo misabato. On a na ba million. Mais chance nzamba salinga grâce na découvrir nde ba sala rani muto sali chaîne lelo na commission le moment na 1000 abonnés. Pour no sombi ba abonné ou nde. Compte bancaire no kaka. De ba vie peut-être par rapport à compte bancaire s'il faut dire. Compte bancaire no nimi. Ba nso ba boya na bango sala bongo pour na tel que epesa nga nini. Nga da posa ba vie ne côté la mbongo. So na so ba vie ne reporter nga nini. On comprend. Pour ce robi que na ba millions de vies. So papa Chira da 11 millions te. Jouer en sorte à 11 millions te sur l'équipe Weranson. Sur l'équipe vient na biso ready à Miss. To rena no concert avec na biso ready à Miss azo yemba libala yemi nzemba prudence. Biso nyonso to ko banzembo to tela ke banzembo akala oyo ezo kota biso na mitema. Mais au moins muta yebo albake à l'équipe vient na biso ready. Bo banzembo prudence to tsango banzembo. Yo nde abongo banzembo tu ayemba ki wana bagigi yo kama loba manga te yo ka prudence. Ngai nzembo concert za gisu yangwa makasi. Ona yo ka kota ngai prudence. Donc au moins ke Mangamba ba vie oyo ekobom so be l'équipe ba na ba vie o ngana l'équipe boy na ba vie c'est que pe l'équipe na biso nani o l'équipe papa tabulay père na biso akufa personne o comprendre pour exemple mangamba vient na biso nyoka longa to beta 1 million na générique na hôtel na tala ka ba biloko ala nyonso abeton ya normal apo ina mangamba ba kisa ba nini banzube ba kisa me ba kisa ma aza nyoka longa dans musique ezake Robino mundi ba beti musique ne ba yoki ba kota. Ferregola beti musique ba yoki ba kota. Innocent beti musique ne ba moni innocent azala ba vie likolo et là ça na ba vie na e. Na ndenga zo ba contrat, o la ça ke muto ba vie ne ba contrat et ça e balana. Au moins Zimbabwe, au moins Bunia, au moins Ituri, au moins Akeni, ayoki ba mboka nyonso. Kana kate même biloko na biloko beti ka moko. Même et biloko makambe belé de l'autre Diamond a kota la nzembo ba innocent Diamond c'est comme si en affaire wana ba vu on dit ba chroniqueur bozu par mon copena kaka donc lui no tout bokena ngamba kota les pas na komisa na Robino na bito beta musique Robino mindi bo beta musique ne tsana nu boye ba ko tsana nu boye o comprendre atani kasi musique yango beta bati o comprendre donc toza batu moko boye lelo to komisa na mission so ke to tiko boma bango Jibem Piana Weranson tala batu ba sali musama makasi na moko ebelo mo boye follow me dey so ebelo mo boye tala daki ko follow me dey ni na wana ekoti te eza combien les ni ebele bo ko follow te mo ba vie te lelo musique batu mo tanga ma vie mon pao oh mon njo musique to tanga so ma vie musique eza makamuke okota ba contrat combien obeta boye combien mais mama nena poto obeta boye combien sala boye combien musique eza yangwana ebele senga plaisir parce que na plainte ba selenga artiste ten comme pas bakisaki et puis na monsieur artiste au paye manzembo elilingi ya pamba donc na mutu moko 3 personnes gros bébé niveau société niveau communauté mais niveau ipécrim ah nena bi fabrication nenga zalaka nenga sa mutu na ema nenge salaka salaka fabrication ama ele na limité msusu batuka nde batamite mabe ba maestro batani kombo ne pour maestro na limité abo maestro somona kanisa za journaliste non na mona te maestro na ebike père de famille otala ke mona batasa musane critique eza bien mais quoi parce que critiquer mission on critiquer ndeni ne tujana o mona aller loso ya 1000 francs Thompson à 500 muzoko ba nenga ni la ko critiquer lango oh bon critique eza bien mais faut parce que critiquer on jeune pour ni aller loso ya 1000 francs Thompson à 500 ça zanga mbongo te ala mbongo ne mandimi ndali abo alinga ki mukongo on bon c'est pas possible critique eza bien
Mais ko finga ndeza mabe. Oh man, ce que ba mission soit moi comprendre. Ah, mais ce album n'est pas bien, mais faut côté promotion fait za makate mutu so amona ah, pona lobi boy. Zora ndem souper o te fort mo be pas à effort. Oh point. Ah, faire rigolo la générique n'est pas bien, mais pas que ça bilingue mo boy mutu amona. Fali pour pas beti concept ba bando boy fa na beta tiango. Donc on mélanger bilo nyonso. Mais ba mutu ba mama na sko to bika bongo. Eh, ya zo bo ya la nan. Ya ye papa chéri ton nana ko mo boy tout est comme un avant nzo kandena biso ke ba jibe mpia la mikolo ba ndote ka ba CD na victoire plein ba jibe mpia tala au moins le ba ba ke nga l'équipe ontu bo nga sali bo nga se ba no ba sali lote tous les musiciens to meka ba meka ou bien tous les musiciens nga lo bango fali pour pas grand musicien azobeta international banini mais nga pona nga na kin nanu ba sali lote ndeni faire gola non tengelo faire gola non ba sali lote romi no mondibu na ba héritier wata na ba sali lote ma ba beta musique koti na mitema bato ba jibe mpela ba kabola ba famille bango te we ranson na jibe mpiana bato balobana te yana leki ba ndako mombe ba sola te pona jibe na wera tokena mamba ba CD boke victoire TH bimi ngai bisiri na mwa muke TH bimi ba vena biso dara kenda poto bena biso JR na boka arrêter pour avoir kabate on comprend on sentir Nathalie ba vie parce que ba ke victoire même zo na suicide JB na suicide JB ba tie ba play ba tie ba ni ba tion ba to zo yebele loko mbula ba so yoka TH jiba yembi o yembi on comprend et là c'est que ba o bando salam ah bon musu balo ba ke seriana internet ezaki te maintenant monde est développé on comprend mais maman ba sal ba au moins que ba ba zo JB na aéroport ba ineti nini we ranson na bet concert bandal niti lobby so eleli na kaluka mil donc tu fais ba succès ya ba grave jouer ranson ka côté ça venir boy ba fulanda ba famille kabwani ona oboswana ka bitumba yebiteke o fingi jibe mpiana ngai bifi na biso sera to na rapeka moi mukene to landela ba ni to ba mikete wa ba sera kuto yeba te kuto lingo yeba te kuto ke o ko déborder pour première deuxième troisième ko déborder ba quartier à vitesse te ba ngoto to ko liskol makambo o comprendre mais on mona ke vena biso na ndo vanda vena biso to ke vena biso na ndo vanda vena biso nani ah ndo beta vena biso chakule vena biso na bureau te nani musu yani nani ndo beta pa jibe Alain Pela ndo vanda na wenze to na bibo yemo ndo vanda vena biso na wenze awa na wenze sinkin na pongo mo yemo ayebi mais daka so wuti poto ba yi obi sera kale daka ke jibe so wuti poto ayi wera ba yi guerre mokile fait ningana donc c'est là yo ba succès dans lango soutenir la musique to mo beta biso musique le comme musique mbongo fala beta musique na ata la selon ye mobutu akota l'art ne faire beta musique selon ye akota mbongo ne eze soutenir ndenge zalaka bat banga ba sala ngoza kinda bat banga ba sala ngoza ki faire na fali ba mission ba wuti poto on comprend ba rata mais le musique est comme non changer la musique est comme l'autre mot ba vie te musique ba chibe pia ba kota ba l'art ba teka ba CD l'homme a vu l'internet n'a pas n'envoie appel sur national en ce moment n'est techno maso à attends wana à quoi c'est Zembo 500 Zembo ba teka na 300 na PC atenga ba Zembo est-ce que Zembo mettre quand même était comme téléphone na télécharger et muto a télécharger on comprend mais pour dire que les musiciens souffrent de piraterie. Ah ouais, faut qu'on félicite ba fali na biso ba faire na biso ba to côté musique na biso libanda par rapport bango pe na l'époque na bon mususu. Par rapport ba jibe pe na po ba sala kité, ba we ranso ba sala kité, ba pa muluka ba sa nini, ko côté ba R Kelly, ko côté ba nani, ba HM, ba Davido, ba La Fouine. Oh mon La Fouine. Ba yena bilo mo boye o ezake. Voilà, merci beaucoup Mouna. Donc une très belle analyse. Oso réfléchir bien. À part comédie nayo, on réfléchit. Très kitoko, na okende bien. Les lois sont n'abisi batuke. Emsu glory ya par rapport le kanga na nini. Kuna soa daki mutema peto. Emsu ngale kani wawa. Mais tellement ya basi tele longi na yo, tena kati na ebo. Sopo kotsu kati na ebo. Virus. O leki susu. Et voilà, donc comprenez que notre sola na Mouna l'artiste. Et parce que nous sommes mitema mabe, mbakanga mana mutema mabe akobwa klope kiss. Netinani. Oyo yebi. So na surtout na monde na biso. Mona sko ke bat bando sa ba succès kiss. Mon akeya.
akangama kuna bala ba kendo la créateur kuna na Grèce mo eloko te musu ba kende grâce na ba leki ta problème moto epeli na Grèce likola mutu moko oui mte bien ba zikse ma nini wana gas moto epeli likolo na Grèce ntema mabe mema nyonso corona pe ye kangi ba frontière pe ka likolo na na corona kunde esali kutu boye corona ezosila na nzambe asa mawa na nzambe ekita mahambo ezoleka nango bien bandeko na biso ba diaspora bandeko na biso ba partout nga ndima bino lelo kitia sa piake koti nga loba yango to bato baloba bando tindela mbongo na ndima bango po bango basala biso zanga bela meno to bandeko ne ba benga ba okila mawa muna natali mbeto lali po mbeto na ngene kimbanza kuna bateli nga mbeto mo lokola bitse kwa eza yeno ki hôpital mais okutana 77 bitse kwa na mbeto lali ngola ndeni olala boye mukusa donc omona ki oza bien bazong so mai o esengena nzoto note tina chanza ko hôpital mais faut que bandeko ba benga muna na ndenge yo sala ko za hôpital na te oza baluki pata poto motindela mbongo ba chanze ngo hôpital et là ça que muto aza na succès na muto aza koyeba ko solola mais muto ebo solola te muto aza ndeti nini on pouvait battre, on pouvait Franck, on pouvait Gloire, on pouvait Nani, Karine Mokonzi. On l'axe battu car abana membre ngande. T'as côté souke là bas. Mais battu musu balaki pena baleki wa emsu mutu battu to me maki asake oleka ta pour mutu me maki asake oleka ta. Ma bene mo rekangie. Ma bene mo rekangie. Leçon hein. Ma bene mo rekangie. So na yo pe muna o tikape ba conflit ba rankina ba fina mutu te nga munyoso na senga to bimane to bimaka l'aise. O esengi to bimana émission to bimini to sale émission to bete émission et sili. Et atema mo te conflit de tinanan. Oui ba mto lo banga jusqu'à tinabu na mo ndolo bana maloba ba CC. Ma CCT na lo ba veta na mto to bimara ne bo bimane ndeni. Ko bimana sens que bonus ko biso so que mission na obendio biki otika ngai soit na biki émission na ngato sala boy na yo. Ezala kitoko. To bimiza to sale émission. Ezala pe na sentiment. Oh pan. Mais les lorsque tu montes mon abbé, yebite le long internet, ba fibre mo simba ba kisi baza. Belé. Internet tu montes mon abbé, za muto ataka muna tala ma 10 000 vues. Muna tala ma 10 000 vues. Njonga de toile nanga, na makam nanga ya nzambe mso yebite. Na ko sa ba des ans nanga mais so na komi na palais na ngunzami nzambe yokanga mawa tala bo émission na nosi na sana. Wasenga ma na nzambe zali ko nanga. Na muso yeba ni wana te abika muna kisi aka mi bakseli kisi, ba misupe ba ko vanda ba kiti ko ba PD. On va prendre quoi envier. Voilà, donc merci beaucoup Mouna. Et c'est le moko boy. Bandi on a ça basé belé bando ça ba succès, bando ça ba comment ba lesbien, bando ça ba succès bango. Ba kenda. Ba tike l'émission man RTGA. Mais ta olali. Wana c'est muto ongana okansa wana. C'est que muto ongana obule po mikona lingi na polémique te. Ba la lingi polémique te. Ye wana. Bis nga tangana combat grâce tembo na ba te. Faux américain. La lingi polémique te. Mais on est dans la polémique. Te bo polémique za bongo so zungsika mutu na nzela te utano nini oye amuso senga bière voa pesa sous polémique soka ya senga bière no polémique parce que mutu parce que émission na émission lali wana so bike batike lo émission ra charge te charge ya Karine Mokonzi voa pesa nini polémique nani kasi papi nga mutu banga te papi mama mona papi mama mikolo émission ngi ke lengi te mama sala émission na RTG Karine na tile émission RTG te na bossa ya zakala. Voilà alors mais mon l'artiste ba nungu nungu ba ndako bima ba tunso ya poto to ba moni corona etamboli ba to balinga ko analyser ba lobi la plupart à bateau ba koufi et akako autaki concert à Fali avec moi congé na kin autaki concert à Fali akenda ki boy parce que tant que yo mto sala ka ba analyse c'est que maladie wana ya coronavirus ba to no ba yeba ka ngote mais protéger la zolo ata kashne mais ba yeba kité ba to ba yeba no te ba dene ko sala to suba vidéo ya kala okutu dinani DJ Arafat aloba ka dapo na coronavirus parce que selon yo Fali ni mtana kati ya ko propager wala ko panza maladie wana yeba que non mbongo ba pesier ya po maladie ya coronavirus e bandela mais bien na kata ba concert le pote de partout ba to ba mboke bele ba concert wana nzambe ta mukili na yo ba te bele ba mo bunga na masumu video na télé selinga passe ya video na déjà rabatu atali ba video ba partage déjà rafat alobango déjà 10 ans l'autre kala
alobi ke maladie moko ya coronavirus donc ayeba ondeni. Si vous sortez 18h, Corona va vous attraper, hein. Il faut vous protéger. Ayeba ondeni. Ya maladie moko spirituelle. Donc il y a passe. Batbalo bati ba kwese la berté fali pour pas miso fali pour papa yebena été. On prend fali pour ndo sala ke aluka beta donc sa musique na poto aluka sala bo sala mais lokola bato mo kwese la ber fali pour pas mona bato ça yesa beta ki ndule na ya ibe kaka na yo beta ndule mais ba vidéos que do tambola DJ Rafat andem ko esa bato passe na mutema ndeni ayeba ki ke boy na boy tout zonki pe porte mo ba Michael Jackson ba milatula da ba cash net donc Bah, belé pe na ba générique ba la taper da ba blo mo ka ba cash ni quoi. Donc faut prier congolais nions africains nions sont moto dans monde surtout moto na ke masumu mingi faut prier tant les sous tenter à nini faut comprendre. Il faut expliquer bien parce que M sou fali aksala ranika style a rolata style na ya muso za style ne mobutu abika ke fana se potre fala créer ba style belé omoni fala créer ba fala ko za pia muso le na rolata ngela mamo ya basi bat bolanda na rolata nga single mo bolanda na ko sa M sal mi latela nga yebate on comprend ngaza vena biso mo boya la va qui est martyr. Il faut la ta capote na mutu akati sombi capote akanyo na mutu bo alati na maboko capote ya za rabo nga va qui est martyr capote ya qu'est-ce que bakanga na mutu bete comme munene alati ngo akena martyr mais ko style wana bat na martyr ba mo landa ngo muta banda makambo wana vena biso aveni bien combien ve romboto romboto nani te ve romboto comme na ve romboto comme na ve romboto bol le roi dans le bol il pas ça zuba ni akena ngo bol akena ba nini bol martyr yebi on prend yo mona martyr bat balanda comment a foule loko ngo do beta boy muta tambisa ngo yet on prend emso mobuta la taka na bulke style mais batu ba mo landa ngo na bulke ndenge mo boye ndenge ba ba fali muta sali boy ba mo ko se fali muta sali boy mais mwana nzambe ezali kola batu nyonso po na ebisa yo video ya DJ Rafat de lisi batu ba atala ngo vraiment so tsanga tanda mon émission na batu ba comprendre video ngo ezana les bazar ngo déjà ba na ngo belé et ça passe ngai je m'a faut prier so daga tan 4 sozi na faut prier ba kokana kaka eza yete tu mo na DJ Rafat bandeko ya na binzambe asa grâce oh bon non azobe lo mona mutu tout aza mobile na po moi si mobile nyonso aza moi si na poto a déranger ba fi internet na bula ko sa ba mpozo mitaka na bango nga mikolo victime nango mikolo nga la victime nango ya lobi nanga un gros bébé je veux que tu puisses m'envoyer tes atouts les atouts que tu as dans les atouts mon cerce non les atouts nanga tu na na nzoto nanga na tindela levele à la téléphone non j'ai envoyé, il est parti. Mais tout, ce n'est pas bon. J'ai envoyé, il est parti. Mais tout, non. Pourquoi ça se fait dans Tinda? Mais mais non, le tonton il est embrouillé. Mais non. Bosco a joué vidéo, non. Comme si on zobat. Allô? Yo ozaki wapi? Oh ouais, Zela. Rendez-vous na Barfley. Baba rendez-vous na Barfley. Oh mona, no dîner. Oh kama Angela lela. Mona. Bloquez les nango. Mambeleka. Olobi Angela lela. Na lobi Angela ti na Angela. Yango Angela alela. Angérie, na bi Algérie. Ba fi musu ba lela ngo pe mamuna bloquer les nango e kotaki déjà. Ngana bloquer na comme internet ndenge nini. Otinda kyango ndenge nini. Et comment il peut comment d'ailleurs baba moto kuta nango même on peut baba mbe bazaka ba victime na makambo moi si musu ba kabela e atindeli. La victime e kotate na jema la mona amina kin. Chaque le 28, mon boss dit di pumba le 7. Le 7. Le 7 ba payer futa biso za ko compagnie ba futa biso lelo. Dans lelo za au CP. Bureau ma ba ya ba azwa paiement na bango mutu moko azwa paiement na. On comprend. Mon boss tonga so la ba pesa biso na conseil. Mon biso tous les mutalika na Congo France a béni. Pas tu RFI. Au monde a béni. Franck Stemay béni. Raphaël Walukonko na tonga ba nous balika na Congo France o mutu mo ta tambula makolo. Bango tu ba mituka. Ngamoko béni. Oza makolo. Makolo te biso miso carte jaune te. Biso aposa mo na mako mo ne loko mo bo telemiko. Ngamne ba baloba. Te ba kamite ba sepela. Omona. Voilà. Ba Christian Touré ba Congo France senti que
et pesi makambo mbala moko Christian Tour etanga ya Congo France pesa makambo te et bakisele côté moko be volume nde koma munene kasi aza moto a contrôler veni so la mungi na tongo moto a katela bato do CP la monteur Christian Tour ya Congo France ya moto a pesa ambiance na veni so la ti couper bato ba leka ba CP la tonto yo a moto a ki ma footing te la coupa pambe ale mama moya te comme mama ye ma ki ma footing te la coupa pamba on comprend yo na bike ba ibali nyoso o bo déranger basi na ça kini internet basi na biso te ba fila biso internet o tindela mutakala botika makambo wana tant eza tant ke bondela nzambe lelo la kisi ke bozana basi na bino bobenga ba onso te botinda ba mbongo te po mutu mota kosa o wester ele kate monogram ele kate riye sala monogram ele sala nga ba tindela nga ba mbongo ya ka ma volonté nga déjà makambo de pe kangami na zimbongo so Christian Tour ba combien ba 6 fois tu la raison azam mutabatu mutma mais moi benga ngo so to sa geste lo muna na mune lo sete na ti la tine lo kata o muna ke batu bazo linga yo attaque so ki confidence eza so confinement so boudin mais on senti batu bazo sepela na okaka mais o muna bata poto lelo la ti ke bazana basi na bango mibali basi pe la ti bazana mibali na bango talaka par rapport de bazana bala busy trop busy na busy trop busy bango ya kota na anglais ouais bango comment ka busy trop busy la ti ke trop busy trop busy. Trop busy. 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 Au moins, busy, t'es busy. Donc, on a trop chargé. Trop chargé. Nous sommes bien pressés. Ah, trop busy. Ah, ça bouille. Le ça na poto ya moi 6e au bala ke to 6e moi ça ke. Tant comme na bureau na mon chéri, mon palais c'est ça. Pour na nini ko sabana bat. Voilà. Oh moko vema mona moko azunga asana mwana bato mwana ngwasko alaksanga amona te so akitika balakisa biso bilo pamba to sakala na bino biso oh donc ya de laksa moi si mais ndokande yo podo kengi la bato ba plan minene et donc franchement mona ba charge na moni ba baby sio ti bato ba kamsa ça baby sio te bato ba kamsa donc baliko laksa basi nous sommes bien en petit moi si pas l'accès maman plan abomi longi ba mo ka l'accès mon sec yebo kuta biloko bongo wala ku biloko na mona na beta ngo dada soko l'accès bonga bi je ne vois te nga sa tu na bon scope te na mona bien te zuma ngono bien eza munene ce qu'on a zuka na capturer ka yo ba bu so na koma community kali ko yebisa ngo ko singa te ko sa bana batu batika bilona tant eza tant ke to bondela nzambe to tikola sa batu mitakala to tikola sala bana batu bo to tikola ko sa bana batu baso pe bana kini internet so baliaka mbala batu mbonga na 4 ban base na poto baté on essaie l'hôtel te yo ozamba na France ozamba na Italie ozamba salini oliaka mbo mais salini kas mais mbala comme ça la ki obala o nani ala kinga balanga mi fo balanga mo di sérieux alliance na polele oui petit na biso akenda poto na nini na chaîne na biso nini Deborah na zo petana 3 mois ba montata ki akenda 3 nzambe na likola yo kanga ngale on internet na perdre na so perdre d'inspiration perdre ya baté na perdre d'inspiration na perdre wa sali mamu e belé ba konquête ba kipoto e belé na bimisi so na l'autre Ramazan po bimisa le Sarah Ramazan na poto yom to bimisa Sarah coaching ya muna ayebi place azali ngana na baté belé on a cadré lelo basu ba vie on va vendre pe bo armon liam so $800 ba pensa j'ai là on a ba témoignage yo mo sa émission na zate mes témoignages a pesa nana baté belé naza na bato na bimisi e belé balek na biso ba Jordan Jordan Kambala et ozaka yana Jordan Kambala ba Shadrach na biso take na père nga ba fans tema pesi nga je mais nga na ba ko je opanza je na biki dardi nyuma fazala na o fazala donc na mutu mo ben internet so ba sala monument ba sala ba franc te ba sala ba nani ba ken pianate ba sala nga parce que nga pepo na Congo Victoria e banda c'est muna mutu akutensanga la chaîne sala no chaîne ngana mutu akangela mutu mutema te oyeto sala makamto sala makamna opeso conseil mon inter so la nika conseil nanga okepoto mon internet ezabwe eloko esala boye na bana belé na bimisi lo bake ba petit normi ujana nga mwana nga o comprendre mais so mwana lekisi mutu lelo ujana kende succès là
odo tombo odo fina ngana finité ngana peso conseil ce monde nzela nanga so landi nani ndoki ba o bakenda poto première sara akomi poto ba yambene Micha félicita nani abi na pesi muna merci mais merci le bébé là c'est que andimi ata murambo ba bien fait petit na biso abala na o to akenda poto ana mobile nando benganga allo côté mission était na bloqué pe mission ko sala bona sali na esa petit na que il faut prier tant on mobile no boy on a biso ko liam bonga 3 4 5 musu ferme so mobile na 500 300 400 faut liaka musu ko bloqué pe wana la ambiance na ba ba ke gros ba kenda bo faut bloquer ou to pour kangi pe mbongo no wana pe mo bo blonde la mobile no ba prière o ça so na kin pe ya binanga bo sala rapé na kin pour ta pe na 3000 ba no 4 dîner pour mbalo kaza musika au moins bilenga mon je pas mbal noter pour ça na téléphone au dîner tout dé au longo l'idée au tkana moko franchement mouna tu es fantastique non fantastique tous les basi bati de la bambo na poto ba mi bali pe moko anakin ba mi bali moko na kin te wono kosi oh tout te wono kosi oyo bana inane kaka evanda na ngoka ekanga makaka ngalaza exemplaire soda ngalaza exemplaire j'ai mati te ngaza ni kama no boye dinandi yeti ngai non yo dinani nani oh Edingwe. Voilà papa. Naebi wa papa. Edingwe c'est un papa pour moi, c'est un papa. Non, Edingwe c'est un papa. Ora zangi mbali na kin. Ma moi sina mbali na poto. Voilà ce ballon dévolé ba tunyo stinga pe na tanga moi sino ya poto po na moi déjà de to sonne mission be mère avant pe mais ke banga na tanga kombo. Po ngai ni na boye. Tanga ka. Citation na Naomi Kitoko moi ça pembe. Voilà. Kitoko faut sentir moi si. Moi ça catalogue moi ça pembe. Mais est-ce que mutabo ya rabasa poto mon abino webi to vanda ba so tuni ba tunyo so ba journaliste. Ka bwana. Te nga so tuni ta ba fenek ba so OK. Muna ka so ba benge boye mbongo. Po nini? Na lingana nga kopa ngote. Pourquoi tela lingana ko pona yebike banda les premiers ti les 30 na kozanga ngata $100 200 nzamba osunga malamu ke na buka mabolongo pa nzambe pesanga musana nga o epesa nga ke ezake o vendre place mo o vendre pour anine kota na ndako OK place mo bwe comme ko esclave banani kwa ke poto ba nyoko amia ba vina biso banani o akali bunene nani akimbe mukia ovandika place mawe ovanda kota na ndako mozana kidi mwasa na pota koto ndako avant bwana babiloko wana tout voilà merci mais petso la ndako conseil na nga lelo yo akenda poto yebisanga esengo na ete sengo na nga esengo ba parents na ete sengo na mais nga lelo ata 100 francs na liaka te ate abikedi ata kukala so pamba ko do ata olata ata boss moi zo ata tela ta moi ko rien mais ngal kana pesa ka concept pour na bis un jour raisonnaka muna mo pazalaka na vie luka sala bolambo zela ka teke bat bazong selo emsu nzamba yemi nenga kozong sepsu sima bana nga emsu bato ba ko ya pesima o comprendre to zala ka te boy na nga pesa conseil na bat nyon sora ke ba mbala poto o ba baby sa esprit nini ba o ba sala ka boy batika o comprendre non neti obimisa pe Jordan Kambala lekina bana zana bana ebele neti Jordan pe mwana bana OK on comprend bana ayo yema bike mwana na simba boy sala boy bana ngana na bana petit maele bana oboya pete nana bana e tena so ba newman bana mais oui wana ndimi mais yo mo ngala ndimi parce que bato on de comme soko ça wa ba ça te ya basi koloba te ya basi kutu koloba no kutu te ya basi baza obinda kuna nga so formé mais ozo kota pe kota ko na kota raté na kota ke loko muso kota be kangi na yo moko munoko bebisilo makambe be so kasi moi so okende. Voilà, merci beaucoup. Comme nous avons shooté, le lobe est né na biso natilo collé, azana poto mais bazo le côté mususu, azana état critique, côté mususu za buzz pour na yo. Pour na ngai no lo baraka ki batba ba malade au coronavirus batba mo na ba blague. On comprend. Ya ba blague te. Coronavirus eza coronavirus. Pour mususu ba bengo na français. Tu na français tu ya corona. Deti na nini na kilante obengo. Ela ndilo mbeka corona. Na munoko te ka corona. So zwi na pesi yombongo na telo $50. Na telo $50. Pesa ngando. Na bimisa muti yo na kilate za na kombo na ngo. Banglais pesa na kombo na ngo. Nso bengo coronavirus. Wana nini na mboka mususu. Coronavirus. Na mboka mususu. Et ça dépend de mboka na mboka. Muta bengela wana ndenge na ye. Babsuku na bengo nini.
nani na Chine ba benga ngo na Chine ba no benga ngo malade mo boye so jiplir bilo mo boye fona tala ngo comprendre malade oyo ya malade mo te ko lobake muninga zwango so muninga mo azolobake muninga zana ngo amutema mabe malade zo boma mutu neti nati lokole père de famille mutu ana na famille na ba ndeko na ye mais tant on le ba bongo wala se ko kizimba moko jeune fille na biso yo be la ngubu grâce la ngubu ninga lele ya liwa ya nati peut-être bo alela pe avant liwa ma lolo après le moi faire ça l'opération mabele na ye batala nanu biloni za makati epola ke oke ndiko sala ke ko lela mutu aza malade wana te malade zo mabatu balke bat ba bika mais tant mutu azion bot bo banga déjà lelo so abike mutu aza nango bat mo kima ye ata moi sto ndako ko kima ye sko ba mutu aza nango batika nati lokola za très kitoko bato atika mambo on comprendre a père de famille ba ndeko ne baza dans la moisi na ba nem so mtaki para makamusu pe musu ya famille na ebi oyebate on comprendre ata tongo ba mamba ba bes ken pe na boye na ken pe na père de famille on comprendre responsable ba musu ba bes musu créer kabilo musu meto kolo ba tema kambo mutu ba ziango to yebaka ata to sa ba vantina biso ani meto yebaka oyeza mabe oyeza malamu lelo tala DJ Fatima Mbalobi ko mo bangisa na monde bat mo banga exact que faut monde faut ko bakisa degré ya nzambe faut ma wana nzambe zali kona bike bato ko saka bato tika muto sala ka botika to luka ke to tambola bien on comprend nga lelo na ke 7 ans na makombo ti lelo na kitate na matate na ka stable voilà oui pour ani na lia ka mboto comprendre te muto a vivre andeni eza mutu mwa ko na futi la tunanga na comprendre muso jeune wa sala ka te na monaka ayaka paleleza ka bien badama ka bien mamno sala ka bien vanda oui pour ani alka yeba musa position te muso ali mona asko muta kotika abimi muta ay ba position na te zo kana ngolu mo bo na grâce mo ya nzambe voilà vous comprenez voilà merci beaucoup to comme vraiment cochuté des consoles là ça ko fait le mwana na boduga ko fait le mwana so depuis avant-hier aboti morné quoi tchakende poto mo akina zemi donc to kabolika mawana ye na pas vu na biso nani edi badiata donc place ya mawanga ya kama place sengo ndisco ne ba fete ba ni wana uzwanga te ngama place mawa vimo mona no ya mana place ne sengo ndi no ya te voilà ba remerciement na banani ba tutu batali remerciement mikolo de remerciement mikolo to singa kama na nzambe za na congolais no africain no so to afinga biso na YouTube na ba finga biso te ma na nzambe za na tout le monde wa iba salama be ezai bele asimba ba kisi akosa ba fia ba ta plibia batu asala ba ngambwe aluka asinga nzambe bolimbi nzamba za nzamba mawa nzamba limbisaka les sel mutasala succès na monde ya nzambe so za succès ya nzambe omona ozanona succès mais so za succès ya koye ba double oluka luka nomona pe tala lelo ebele basimba bakeba kota boye ekotite donc voilà c'est un numéro na peska bana membre nyonso abenga jamais beto bakangaki esalaka bunde boye famille ezalaka boye bolingo ezalaka boye tolakisaka bolingo yango bakangi jamais ngai esalaki nga pasi baka mwasi bakangi ye eza bien te bamisien na biso bolingo bakangisa bato lo mosusu ya baanalyse mutu asali otali mpe boloba ezala na ndenge mabe ekende na ndenge rando na ndenge boye mais so ezango na ndenge mwa normal okangisa mutu ndeni donc comment ça soza makonzi to yebani to za mutu mode lever faut kangisa ka bato voilà o kangisa be mutu boye mutu ngo akufeli yo kombe keliko bo ma mutu ya bato muso kangise tambo zo ko simbe boye ba mutu nga kufi ko babi na kangisa ki ye na tinda bakanga ye ozala aimer omoza bana monde entier oza aimer mutu akufa mutu na so raisonner la famille monsieur boye abomisela biso mutu ba journaliste on kansa mi journaliste boye to ye bango lo musu dango ba sosa lu sosa aussi miga be brr ba to ngula succès ko bakangisa ba to te yo maza fala kangisi mutu. Voilà, merci beaucoup Mouna l'artiste, donc merci on va tenir surtout au Tali GMA de la presse avec le cœur. Oh, voilà, donc on se retrouve prochainement quand des Mouna Lobby, tout peut savoir mbote moko en général. Na tout au bota l'arabiso bolinga arabiso na bo finga arabiso tout à la karato pe ça mbote en général. Malolo vraiment mais na biso teki biso malolo na obosa na été mais wa daka so na eu problème na 12h 13h alors moi nanga nzambe ma do ilumna wata mayele muna photo iba ko bomba to longo mutu moko
oyo ando pesa biso do bomba vraiment ya on mikolo yo batu ba et on attend ba tuloka ba mamé milinzi ma monter ma tous pepela metolo ba vie dans sous Charlie ben mon pasteur en Afrique du Sud donc nga na ba te belité mais bato ana mambasala pour nga maman Chantal Alphonsine mère wa da député azo ça ce qu'il y a azo ya afitri na maman biso maman Denise okoto mona mona suka koma na mbongo mona batu ba mbongo siko na kota carrément boy pesa nga makambo que maman zo ya kala so mamba coronavirus to ngomona ke mso ngata jema na ngazo 4 journalistes to ke ko to ba ba mboka ba sa bilanga ba nini makambe belé ngai foza bata boy maman Chantal na habité parce que na mutu mona boyo otanga ko mona mo ba station belé bo mona na Kinya yé mtu responsable te kolo nango yé moko aboya natanga ne kombono mère na piso ka mbote misunga mobimba ba biso misoi de santé misunga na piso bango ka mbote. Voilà, merci beaucoup, tout est bien, qui finit bien. Merci Nalos ma caméra, merci Nadarcel Easy na montage, tout le ngajema ibele. Ngape na lève moi mingi na lève moi fort. Ça kalo na piso ba mbote ba consort nanga. Karine Mokondi la baronne ma internet ma YouTube ndeto sola ki kaka to ke nango bongo kwa ça so bien. Ko fula pe mututé ko pese makamuté obe dans ça la ngote pour na fula pe bato beli donc ça la ngote ko pese makamuté donc merci beaucoup Karine Mokondi la baronne babi de Tibambe ya mbinga Fenek chef Mokondi zini coupe papa very Djoubek c'est la famille quoi babi mona on les a ba charge tout ça ba ndeko bana maman merci pour le soutien ba maman autorité merci pour le soutien ya Paul Venture ma fou le papa nounou na bi ki selo passe mais nzamba osungara na olia na ngai pour na lia FM depuis passage moi na bossa naki nzambe sora sungi msusu lobby na msusu mercredi na ko saba domo boye tara makambo ngi kabwe ese ngape photo kosunga batu subisa msunga na zui bande ko msuba zwa ngote o amoni ke ala capacité msusa biki amuna na batisa moi chassa secret ndimo zana na parler na ibata poto bobi mate mais boza ba place mo tsape western moi de téléphone ko tsape amoni ke amuna na soutenir na ido zui mo kabola moi secret nzamba okanisa libota na to benga jemi mabiso za na biso ka famille nga buma modé za raté numéro so ke na kidimi kilo mona numéro nanga moi secret moi savon moi ni pour nga za na moi msu na mona na 200 même si on découvre moi na moi vendre na 4 selemba même so za na ngote akemba bande ko na ku chaque fois déjà na boya na ngola sa vidéo so côté na Congo France au monde na kina meka ko ça na déjà moi 3 fois moi 4 fois ba msu pe na ça la ngo ba ba yebate po na yebi ke lokali pamboli na ngai. Voilà, merci beaucoup. Donc, quand on a mouna lobby, bosunga ba veuve, bosunga ba orphelin, bosunga ba tout bazana pasi, d'ailleurs na ko sanga laka na likanisi ya mouna na 1+ na yo, nzamba ko kanisela yo. Attention moni kula te bola pe na ba blom sou obité ke ne ka place tel ba peso ka moi loko boye et ça ka bien. Donc que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Sur la mama site, ce totalement mama site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilele na nenga indusa Victoria certa amen chiki